référence na vie ezalaka très importante po yeba koma bamininga basalaki enini yango eyelaki bango référence na bino lelo yo toko rappeler bino yango de place oyo na koyebisi bino déjà ete émission oyo ekokamba mwana ngai kasi na kosenga bato ebele bakota parce que kosenga participation mutu nyonso makambo tolobelaki lobi tomonaki ete Ntsemi Mabiala na boyoki yoki ete Kamere asali oyo ye Union nationale congolaise soit le mouvement politique ya pona kokende na ba élection qui est mabeza na ote parce que c'est ça la démocratie mutu nyonso aya kotia point na ye aya kopesa biso mayele na ye mayele oyo kosala ete batu boyoki yo to comprendre ete ya solo ko libérer mboka to mona ki ete au 15 jours to moni plan ya libération plan de tactique comment papa oyo Kamere akosala musala na ye ekozalela mais to moni ete na site na ye biloko moto kotia yango batu bakei ko wele la kuna ko se faire engager comme si ye patron azako engager batu ke boya bo joindre ngai na Union nationale bo joindre ngai na force opposition poto koma bomoko moko et plutôt que ne ko bundisa pe perdre mutu evandi na place biloko na tanto analyse ki yango totala ki ete mayele nini yango ye Vital Kamere azali na yango expérience nini ye azali na yango kibokolo nini azali na yango to nini yango asali tanga fani kuna na Sénat sino ke ye à travers na PPRD ye pas alaki président ya Assemblée nationale mais na ki président ki Assemblée nationale na ye wana totikali ko mona pe eloko moka malonga te asali pona ko menacer ba violence na ba makamondenge na ndenge ezali ko leka kuna na est to pe na kata Kinshasa to moni kirikilum na ye moko te o to ko apprécier si à se dire sur quelle relation oyo toli ini nango ye akotisi na Ntsemi Mabiala soki Ntsemi mwanda Ntsemi po lelo yo ne mwanda Ntsemi tokende komona na site na ye akomi moko ya ba oyo akeiko konzama pour dire que na kojoindre tata oyo na effort na ye to moni pe ete pona ba oba si ba kei déjà na site wana na site na ye tozali komona place atie ba video oyo toko analyser toko lobela awa soki boko lingana tia yango na zana awa toko replay yango toko beta yango makamba ko détruire mutu ezali te mais tozo ke le point par point vérité sur vérité vérité polele to ye komona eta bandaki na ndeko Ingele ifoto ndeko Ingele ifoto makambo nyonso alobi kuna eza kofunda ete yepe auti ko joindre l'INC qui est INC ça ne fait même pas une année et ça même na mwana muke na mwana OP jusque là tozali déjà na ba nationalité douteuse na Congo oyo jusque là doute ezali ko pesa ki faza la mwana 50-50 sinon tozali na bandeko oyo bakoina mope kokota to ya ko prouver est-ce que ndeko Kamere azali vraiment congolais ou bien azali na nationalité douteuse bano tozali ko benga bana 50-50 est-ce que azana groupe 50-50 te so qui réponse ko zala oui ndenge nini ndeko Ingele ifoto qui est baba tête minene o ya Congo baza komona ete bakei ko joindre mouvement ya INC po batika bango parti politique pour dire que yende to ko joindre voilà makam to ko débattre ngoyo ndeko pai wa Shakasike yepe to moni ye na kata site ya INC akei pe ko joindre kuna mabeza na ngote o ezali démocratie liko ba liberté d'expression signifie mutinyo sa zu information à maîtriser yango et que après que à maîtriser yango litoy ekotiye et puis natango litoy ekotiye andimi a joindre ndeko pai to moni asili ko joindre pe l'INC kuna kati na milulu oyo bandeko ya site ya INC basili ko kata soit ezali ya solo to ya lokuta tika mutu nyonso ko yoka kombo na ake ne ko sala analyse ya information oyo ezali ko circuler biso bana diaspora to capturer ça fait quelques jours ezali ko ningisa mi chopo na biso pour dire que le Congo est sodomisé to moni pe awa mama pakasa ba oba sili ko yeba ye azalaka toujours moko ba activiste oyo biso bana ya Congo to ko tiela ka pe motema yepe kombo na esili ko bimakuna yepe voter vuma biso nyonso na sima ya Kamere soki Kamere to moni pe Charles Bofasa idambi azape na kati kuna nini parce que yepe ya tikana kene ko joindre tata ya mayele tata ya kulutu tata nini ngo Vital Kamere qui est nazali ko ya sija lelo ezali Vital Kamere azali fils adoptif ya Kenge Wadondo place wande sije nazako place ngai Joachim Zambwana na kopesa bino analyse ya pourquoi j'appelle Vital Kamere comme étant un fils adoptif
de Kengo Wadondo. Et Tokoyeba, quand Kengo Wadondo est là, à préparer Vital Kamerhe, qu'est-ce qui va se passer? Emaye lango Vital Kamerhe azuli yango wapi? Nako kene sur base ba analyse na oyo mutu nyonso akokine ko critiquer. Lobi nazalaki mwana mke na mwana papa Kengo Wadondo les années 60. Lelo na komi mukolo. La Bible le déclare que lobi nazalaki mwana mke, nazalaki ko raisonner comme mwana mke. Lelo na komi tata, je dois raisonner comme un papa. Et il n'y aura pas quelqu'un au Congo na classe mon côté, na âge mon côté, na ndenge nga na komi lelo na expérience nazali nango formé à partir de Washington aux États-Unis. Politicien congolais nyonso na ko respecter ye, mais akobangi sangai te. Na ko pesa bino analyse na ngai pourquoi Kengo Wadondo est l'homme qui est en train de préparer une mascarade au Congo. Un homme qui travaille dans l'obscurité, mais masque na ye wana lelo na ko démasquer yango. Benga ye soko yebi téléphone na ye akota na internet asa la face soki akokota te alors ayoka ngai kaka alingi to kumba deba ona Kinshasa mwana ya Kongo akokima kamboka na yete nzoko akokima ka mino na yete tokokutana biso nyonso tozali mibali babota makibana bakomaki batata ya mwana bakomi ba poste ngo bayeba ete généalogie yango pe ekokenda ka bongo. Tomona ki pe lisusu manipulation na kati ya site oyo ezali kopesa biso nyonso kanda ya mabe site oyo ya ndeko Kamerhe. Tomoni batu bazali pe kuna na kati lokola bazali kopesa bino bakombo maître Kamanda wa Kamanda batata oyo biso toyebaki na ta Mobutu soit record na bango ezala malamu to ezala mabe, mais tozali koyeba quand même que ce sont des pionniers et que ba Kamerhe bazali bana. Sinon que même par âge, Kamerhe azali le qui devant l'impresario Joachim Zambwana. Voilà pourquoi ces gens ne me font ni peur na ba âge, ni peur na ba carrière politique na bango ya moyibi ya kisodomisation. On se respecter l'impresario Joachim Zambwana ako respecter yo. Mais respect ba kotiaka ngo lokola timbre na enveloppe te. Respect mutu kozaka na kata enveloppe to fongoli totali nini ngo zali kosala. Au moins na moyibi le même jour au père de réputation na yo. To siliko mona ngona patron directeur o ya Fonds monétaire international na respect nyonso kozalaka nango na France na Washington na mukolo moko abambami na mabele yo zali nani po kanisa ete quand tu te comportes très mal ke ba mokile kozangela yo respecter po ke ne kosenga ba respecter yo, tu dois te comporter comme il te faut. Maître Kamanda wa Kamanda tomoni aussi ko joindre selon ba clip o siliko kata mana na parti politique ya INC ozana kati kuna bokoyi ko joindre mwana muke bebe oyo bino bakulutu bokoyi ko teya lelo bokoyi ko joindre bokoyi ba malanda ngombe na sima na ye entre autres ko bosana te nentse mabiala ye muta provoquer biloko à partir à lobby. Tomoni pende ko idambi to bakaoto Bolimbi sanga oyo azali président ya DDPN parti politique wana. Soki naza ko prononcer ba kombo oyo malamu penza te ndenge moko pe tozaka na ba région ya ndenge na ndenge ba prononciation na ba région ya ndenge na ndenge eko ipe kozala na moi accent na yango. Ça c'est normal. Mingi pe kombo ya Zambwana soko za mwana Kivu peut-être kozana problème ko prononcer yango. Ndeko ya Kasai eko ipe kozana problème ko prononcer kombo nzuzi ko nzuzi. Babiloka bodongo bolimbi sanga soki ba mo ba kombo musu nazali ko prononcer na ndenge elongo banité. Ça c'est l'interférence linguistique. Tomoni pende ko Christian Badibangi oya président ya Union Sociale na banza ISC parti politique wana linko pesa ba acronyme par erreur te na ko garda ndenge zali ISC. Yepe tomoni alobi kuna pona ko sokola masima ko pupula ka mupepe ya Vital Kamerhe ya ndi ye mukonzi. Ye mutomoni muto akoka po ye biba trick na ba tactique nyonso kuna PPD toza na sima na ye to tsa liboso biloko zali ko pesa bana diaspora kanda. Tomoni pe Medar Mulangala ndeko Medar Mulangala ozali président ya IMR kati na ki présidence na yo tomoni pe kuno ke ko tsape ba laka ba video na mona ni ete ozali na sima ya Vital Kamerhe lelo boko yebisa biso sur base de quel litoi oyo ye Vital Kamerhe aza incapable à kokotisa mutu neti Joachim Zambwana la population congolaise en général mais bino batata ya makekete oyo na ba mama makekete oyo tokotielaka peut-être motema na ba parti politique na biso bokoyi ko se faire sodomiser pour dire que nous allons supporter ce Vital Kamerhe biloko na zuli yango wapi à moins que bakende mbangu kolongola site na bango
kati na internet. Mais soki kozaka na site o bazali koloba awa na pesi bino yango 3 fois www.vital-camere.com. Kende kaka na place wana na zongeli lisusu. Bamakambo nazali kolobela awa, bamakambo epesi bana diaspora kanda ezali kobima bisika mususu te, sino ke na site ya INC, parti politique ya ndeko Vital Kamerhe. Parti politique yango olingo luka yango zwa bike na papier 3 fois www.vital-camere.com. Makambo oyo ezali ko ute pa Joachim Zambwana te kasi ezali bisika wana kende ko revoir video oyo batie wana tete ya liboso na ebandeli ezana 9 minutes point 6 secondes. Kuna nde wewe okuta mutu asuka ezali ko suki ezali mama Nelly Munguludiaka. Mama Nelly Munguludiaka place wana azali ko lobela ba makambo na ye ubie ba makambo bakena ko yoka na je ne sais pas moi mais il que nyoso oyo esangisi pona ko lagisa mwana ya Congo ete Union Nationale Congolaise yango nde mutu eponami, yango nde mutu mwana ya Congo alobi ete désormais ekozala la force ya union ya coalition ya ba parti politique na mokili ya Congo, mutu eko dirige Congo, mutu bisono soko joindre na sima le président Kamerhe ndenge baza ko benga na bisika wana kaka tozali. Sauf soki na lobi likambo ya lokuta, sauf soki na bakisi makambu na tie mungu na pilipili na ndenge na ngai iyalo wana nazali kozela mutu nyonso aya na ye ko challenge ngai. Biloko boye pourquoi na bimisele yango? Parce que biso nyonso tozali ba contributeur pona ko yeba ko benda solution na mboka na biso oyo ezali ko pasuka. Mais Bible lobi na mokanda Psaume chapitre 1 verset 1 kovanda na bisika moko na batu oyo ya songi te kolanda bango pete, soit na ba version musu biblique ezali koloba ete kotambola nzela moko na un mauvais conseiller te. Place ya place un mauvais conseiller place nga nazali ko nalingo bandela émission na ngai. Poto yeba ete batu neti Hippocrate azalaki un grand philosophe médecin. Mutu oyo azalaki ko benga ma ete ye mutu akreaki science ya médecine. Mais soko ya kotala bien analyse tata oyo na Hippocrate un grec secret azalaki na yango ye pe mayele oyo akoma koyeba koma na bisika akoma ki na médecine azwilaki yango epa ya papa ne mutu abenga na kombo ya Héraclite. Azalaki nganga ayeba ko traiter batu na bokoko, ayeba ki babinzeka nzeka, ayeba ki bakisi ndenge toko yeba ka ete batuti na data lelo yo soko na ba pharmacie ba mindele bako yebisa yo ete combien de doses batie ya calcium, ya potassium, ya manganèse, ya nini et puis dosage nango nde pesi produit oyo okoki komela pona maladie XYZ. Kasi soko na côté traditionnel okomona ete bato bako yeba ka koma ko traiter bakisi jamais bakolakisa yango na batu sauf peut-être propre bana na bango kaka. Pourquoi? Parce que balingi ko garder une certaine autonomie kati na nini na médecine wana po batu bayake pa na basala mbongo qui est normal. Awa pe oya komona ete Hippocrate na tour na yepe marqué science ntango yeba chango alakisa yipe batu mususu neti ba Platon ba Aristote. Comme a dit Aristote, batu nyonso batata nyonso bayeba na ki ce sont des gens qui étaient bien formés, soit na kota malam, soit na kota mabe, peu importe. Exemple boye na pesi pona bato bazana niveau ya banzete mulai ba oyiko sauter bazui ba manga ba le batondi. Et bon bana mike ba yo comprendre de quoi je parle ici. Tikato kitsasu na deuxième niveau na kopesa ba explication na niveau nyonso de façon que niveau national nyonso congolaise message na tout au plus na effort na oyiko sala ekoti batu bazui yango. Voilà pourquoi na kobenga maka na diaspora kulutu ya baleki naza obligé avant na ya na sala ba recherche na ngai de façon que na perdre petit na oyo ntalo bosili ko pesa ngai te.